Sur la carte dingi on a identifié chaque balabala et qu'on rendre visite à l'orphelin et soin de lui. Tolobela Kisenso balobi eza magazine oyo mwana mboka balobi révérend Guilhem Mayala oyo ayebi kotia yango na disposition ya bino bandeko poto mona toyebi ete na niveau ya Kisenso makambo ya yiki eza kosalema ebele yango lolenge nini ya kobimisa ba difficulté nyonso ya Kisenso yango mwana mboka révérend balobi Guilhem Mayala azuli kanti ya malamu ya kolakisa mai oyo batami na suka na kati ya Kisenso na miso ya bato pona bakonzi bamona nyonso oyo ezoleka na Kisenso na elobe na bino lelo eza na maboko ya mwana mbali oyo bobengi na kombo ya serviteur na bino James Bomeka oyo aza na bino elongo na kati ya magazine oyo mais tolobela Kisenso ya lelo balobi na kolobela yango nga moko te boyebi ete oyo etali kolobela Kisenso monene oyo Kisenso eza nango alors moto moko kaka aloba ekozala vraiment impossible yango lelo toza na mwana mboka moko oyo toza na ye na plateau elongo na ye pona koyeba toujours na système ya kolobela Kisenso to ka makanti nini o nini ya ye nango a constater pe nini na kati ya Kisenso yango toza elongo na ye na kati ya plateau tokei e pa na ye déjà to pesa ye maloba mwana mboka mbote mwana mboka journaliste esengo makasi ya ko inviter nga na émission Kisenso Telema émission oyo ali kolobela plus matali sous-développement et puis mabe ou soit condition ya mabe ozali bongo na commune ya Kisenso. Voilà pourquoi tozali wana en tant que candidat député national bongo ville ya province ya Kinshasa pe mboka na biso tokokoma esika ozali tozokoma wana muke eza vraiment ba objectif o tozana yango bato bayeba nini yango tozana yango na tolobela Kisenso balobi Kisenso mobimba etelema ezala toujours ya côté lema pona mabe eleki ebele na Kisenso yango nde tolobaki déjà bandeko bazolanda biso ya liboso bakoza vraiment na besoin ya koyeba nani yango o tozana ye na plateau na biso ya lelo ya tolobela Kisenso. Merci beaucoup ezali mwana mboka Trésor Kandolo. Voilà, nazali moko ya ba cadre ya parti politique AADCA, Alliance pour le développement Alliance pour les actions et développement du Congo. Ezali parti politique kamami na mwana mboka Adel Kabena Mwauka wazali présidente ya regroupement Toalina excellent secrétaire général maître Eloy Kupa pe tokamami na CGA wazali bongo Bertin Massansa Mankemba. Alors tozali regroupement monene ozali pe regroupement ya révérend Guilhem Mayala otoaline parti politique moko tobenga na ba compatriotes ya zali bongo candidat député provincial na Kisenso. Voilà pourquoi na cadre ya kolobela bongo développement ya mboka na biso ya cadre kolobela pe ville province ya Kinshasa. Voilà pourquoi tozali na tina ete tolobela bongo développement ya Congo mobimba, pourquoi pas Kisenso na changu onga nazali candidat député national. Matondo mingi na ndeko toyoki nyoso bandeko ope bazolanda biso na ndenge moko ya malamu koyeba ete nini yango ebatami na kati ya émission oyo balobi Kisenso tokolobela yango kino na suka tokolemba te soki ba anti valeur esilité na Kisenso soki makambo mabe na Kisenso esilité elongo balobi na révérend Guilhem Mayala tokolobela Kisenso mwana mboka na zongi epai na yo wana tosobeta masolo ya kolobela Kisenso lelo yo na Kisenso tokomi komona makambo ebele eza na Kisenso. Premièrement to bananano na problème o etali phénomène o to ebibiso nyonso kuluna na Kisenso. Lokola moko na ndenge lobi awa na yoki déjà moko ya ba candidat pe et puis lokola moto oyo aye ozo représenter balobi révérend Guilhem Mayala. Nini yango obino déjà depuis bozana Kisenso oyo bozo sala et puis na makambo etali bakuluna nini déjà obo dénoncer na kati ya Kisenso. Merci beaucoup mwana mboka, bien que nazali natif à Kisenso te mais nayebi quand même Kisenso parce que nous avons ba camarades, ba collègues tout temps bango na ba inikin kuna
bazali bana kisenso et puis des fois tozali ki kozwa nzela ya sima ya plateau de professeurs to lekiti na kisenso po tokota matete. Voilà pourquoi nous avons quand même des idées sur kisenso o ezali phénomène kuluna banzela malongate ezali bongo enclavé. Alors il faut que nous désenclaver. Voilà pourquoi naebi quelques œuvres oyo compatriote na biso révérend Guilhem Mayala auto travailler en collaboration. Voilà pourquoi moi na pesinga confiance ya ke ce qui azali te ngande na le kaka awa pona lobela pas ville province à Kinshasa qui sait sopé Tchangu. Voilà tozali wana azali na fondation na ye mama Madiana ou azali bongo kombo ya mama na ye. Alors ezali fondation oyo ezali ko secourir batu mingi ezali ko sala ba don ezali bongo ko kende kotala ba orphelin et pesa bango ba biloko ba veuve pe ezali fondation munene. Alors fondation ana ezali fondation epesi voire même sourire na bana kisenso parce que bachaki ba éclairage public bana kisenso bazaki sourire pe bayeba ki bongo na ko komona minda kopela bisiko minde pela kala makasi ba mona ki pe ko tia bongo ba notification ya ba veni ba tie chaque avenue ba notifier grâce à fondation wana. Voilà pourquoi na ali kosenga bana to ya kisenso ba ça la confiance na révérend Guilhem Mayala utaki kosa milulu moko les 30 septembre asaki milulu minene invita ki mwana mboka Clovis Makola ya ki wana ba salaki milulu ba e bondela ki pona kisenso e bana kozwa ela mususu pona en tant que serviteur ya nzambe ebi ke ba problème ezali seulement physique ezali pe ba problème spirituel. Voilà pourquoi il fallait prier, organiser une prière na cadre ya ko sambela po kisenso ezala délivrer a organiser ki milulu moko minene so ki régie ezali kutu connecter ba okiko la kisango pona ko lakisa ke azali na souci ya kisenso etombama pourquoi pas Congo mobimba. Donc c'est une personne oyo azali vraiment trop attaché bongo na peuple ya kisenso et puis par rapport à vision il y a parti na biso autorité morale na biso Adel Kabena Mouaka grand pays ne ba mesa ko benga e apesa ka biso. Voilà pourquoi ali ko propager ba idée na kino na commune na e ezali esengo ya koyoka nyonso ozoloba naza sûr ke bana ya kisenso herbazoyoka maimanso oyo ezobima epa na yo baza vraiment na esengo kotala na lobango toujours soki lelo ba congolais toza habitué ya kolobaka mabe ya batu ya kosangana ka liboke esika moko poto loba mabe ya batu. Alors pourquoi pas pe kosangana ka esika moko poto loba bolamu oyo batu bazosala. Alors comment on a déjà ozoloba na loba déjà coup de chapeau et pas ya révérend Guilhem Mayala oyo aza député na noté aza mutu moroté mais juste aza kana bonne foi na ye o lelo atie biloko onje nini olobi o atie na kisenso to moni déjà ezo sa fondation na ye na kisenso o ezo sala mais to yeba tozolobela kisenso wana fondation wana eza na kati ya kisenso est-ce que ba jeune ya kisenso bazui quand même musala na kati ya fondation epesi ba jeune quand même musala to révérend Guilhem azuka ba membre ya église atie na kati wana. Non mais non quand même nani fondation ezali focalisé na kisenso ezali na comité ezali na bato ba jango quotidien ba ali bana kisenso déjà le fait que bazali déjà wana parce que bali kotonga pe siège ya fondation eba qui n'a reposé première pierre et les cas qui très bien c'est-à-dire ba manso pe ba sala na bana kisenso bato o ba ko sala na bana kisenso. Voilà pourquoi bazali ko bénéficier nango. Toyebi ete révérend Guilhem Mayala azana makokite ya kotongela kisenso banzela na ndenge parce que kisenso parmi ba problème o kisenso eza nango eza banzela mais wita mwana mboka Guilhem Mayala azwaki likansi ya kubana koloba est-ce que a dénoncé déjà ba problème o etali ndenge banzela eza na ba problème est-ce que ba effort nini a mené pona lelo mwana kisenso o koloba lelo a voté révérend Guilhem parce que to yoki déjà lobi aza candidat to kokuzonga na yango ben nini ko sala ke mwana kisenso atala lobi te vraiment révérend Guilhem parce que to sala propagande ngonga nango ekokisamite mais tozo solo la kaka to talisa bana kisenso ba déjà nini koya. Alors nini yango mwana kisenso akozala attirer quand même pour le baké non
vraiment révérend Guilhem Mayala aza moto esenge na ngai na apesa ye voix na ngai par rapport na bamarambo etalinzela nini o déjà à kanisi pona. Merci beaucoup mwana mboka. D'ailleurs l'émission au toleka kinae elongo la fois passée azaki na projet ya ko désenclaver qui sait soit un projet à route principale au maman Denise Alaka bango qu'il faut basala yango. Donc c'est quelqu'un qui est trop attaché na peuple qui sait ce qui ali opposé moi ba acte ya muka ali opposé en tant qu'individu n'engote koloba. Voilà pourquoi il faut à côté en hémicycle l'Assemblée provinciale ba PC confiant ba voter pour ça que kuna abana kolobela bango directement parce que Oasali ezali na makoki na en tant qu'individu ne peut pas faire une grande action ou désenclaver ou bien trouver une solution durable na bana kiseso. Voilà pourquoi il faut à côté de l'hémicycle soit côté kuna nde akoye babongo ko sala ya minene koleka parce que kuna ko banda ko réclamer ko proposer ba loi ya motuya po ete bana kiseso ba se retrouver bana kiseso ba ko se retrouver kaka ceux qui mwana mboka révérend Guilhem Mayala a côté na kati hémicycle nde ko sala bango ba se retrouver pambate akokoma na mpifo ya koyeba kolobela bango na lolenge ya malamu wana na zonki sikara maloba oyo ya ngai invité à lobby na plateau oyo tozo signaler bino déjà que émission na biso toza en direct numéro ezana sewana oza déjà na kisenso to partout oza na posa ya kotuna invité na ngai motuna par rapport na oyo yaye oyo azo lobela révérend Guilhem Mayala na ba projet na ye ko hésiter te benga biso numéro ya ngwana na se toza en direct na WhatsApp et puis partout au bengi biso toko yambayo tozongi susu epai na yo ndeko yo lobi honor lobi révérend Guilhem Mayala a ko postuler en fait toko la député provincial na niveau ya Kisenso wana to comprendre yango malam mais ce que nini yango bana Kisenso bakoki ko simba déjà ndenge na utai koloba pour nazana posa to palper quand même qu'il certaines difficultés au na Kisenso to meka ko toucher yango to moni Kisenso zaka mangelate mais Kisenso pe ezana likamoneti ya ba mai pe na Kisenso eza vraiment facilité est-ce que na secteur wana bo mwana mboka révérend Guilhem Mayala azui déjà makanti à ko répondre yango ouais d'ailleurs autaki ko côté sabongo forage moko na Kisenso président na précision ya esikate je crois les cas qui paient en direct awa en émission to ça kinaye donc azana souci wana. Mais nous surtout à l'Ikosalana c'est pour les épauler, kosunga bango directement pour l'instant. Mais sinon, ce qui a côté kuna nde akoza na capacité à kosenga po mainde ya régie des eaux et kotakuna. Donc vous voyez que en tant qu'humain, en tant qu'individu, akoza na ba limite. Mais ce qui a côté na hémicycle kuna nde akolobela bango de sorte que bakot sa mai ya solo ya régie des eaux ou ekozala durable par rapport ya ba fourrage. Donc c'est un peu ça. Oui et ça malam koloka o nyoso soloba mais toyebiete batu ba yoka quand même makambo ya ndenge wana ebele mais lelo yo est-ce que monite que peuple akoyi kozala na mwa kobanga abi non ba o baleka ba loba pe kama mbaboye lelo ceux qui pe lelo mwana mboka Guilhem Mayala azui mpifo yango azoluka est-ce que akozongela biso makambo kaka ndenge moko te kena oyo baleka bande kotozo signaler émission na biso eza en direct benga numéro yango wana benga okota en direct opesa makanti na yo za na Kisenso eza na problème moko lingo dénoncer parce que émission na biso titre nango eza tolobela Kisenso. Alors tolobela Kisenso tolembate elongo na révérend Guilhem Mayala oya lobi photo lobela Kisenso po bazolobela Kinshasa bazolobela ba commune ebele mais c'est rare au mona mutu moko telema abana kolobela Kisenso na kanti eza ya mbala liboso otomoni émission mbimba esalemi kaka pona elobela Kisenso en tout cas longonya epa ya révérend Guilhem Mayala na o des choses sala eza ebele et alors ndeko yoza na Kisenso olingo dénoncer elo moko boye benga biso na numéro oyo toko yamba yo en direct tozonge pa na yo mwana mboka yango okoiko ya nola mutuna na nga na ngai na eba lolenya ba onyo so baleka baloba ma moko ka ya ndenge yo est-ce que mwana mboka révérend Guilhem Mayala akozwa bokonzi o azoluka na niveau ya assemblée provinciale est-ce que ako changer te ni nezo garantir bandeko ke ye akobongwa na te akozalaka lolenge moko azala quand même différent na ba o balekaki parce que azali na parti politique ou azali na vision ya composer ba action ya développement ya mboka donc le fait que vision na ye ezali déjà ya parti ya ADCA
ezali alliance pour les actions de développement du Congo. C'est-à-dire ça englobe tout, ça englobe sa vision. Hier kozala kuna aokena vision ya ADC. Donc ba difficulté ba tout ba kwelaka ba victime ya ba pesi mutu confiance mais à répondre na batante na bango te. Pourquoi? Parce que batouan bazana na ba parti politique mo ezala sans vision, ba parti politique mo boy e bimaraka ka bongo sans vision, ba pesa formation te mais biso excusez-moi, tozali na parti politique ezali na vision munene, c'est-à-dire parti politique oyo mukolo na yango déjà hier pour lui c'est le développement ou rien. Azali na ba idée lokola ya mokonzi mboka ya koluka ko développer mboka oyo. Alors révérend Guilhem Mayala étant moko ya ba compatriote ya ADCA, je répète encore, Alliance pour les actions de développement du Congo, il ne posera que des actions qui vont développer qui sait ça. D'où il faut pas ça confiance. Ceux qui va dire que tu pèses toute confiance va répondre finalement ba kozanga balobeli bazana droit ya ko pesa confiance pour que ne kolobela ba. Voilà. Maintenant mingi tozo landa yo na ndenge malamu balobi yé déjà eloko ekusa la différence naye ezaka ka parti politique naye pour yangonde ebengami ko poser ba action ya malamu yango yé akosala makambo na lolenge mususu bandeko tozo signaler bana d'état bana ya kadi bana ya bikanga bozo landa émission oyo bo réagir bo benga biso na numéro oyo ezana se awa na WhatsApp na appel normal toko yamba bino poto ba mai oyo ezoleka na kisenso po biti émission o ezali kola kisa o nyonso ezole kana kisenso pamba te tozana makokite ya koyeba nyonso so ebino bolobite. Alors bozo landa biso il faut boloba yango. Oui mwana mboka tozo continuer toujours na émission na biso ya kitoko o tozo lobela toujours kisenso tozo mona le loyo na kisenso ba marambu ezo sali maebele mais tozo lobela nanu révérend Guilhem Mayala yemoko en personne nazongi mukie na niveau ya fondation na ye nazongi mke wana tozomona déjà bilili na ye lolenge mwana mboka Guilhem Mayala azalaki kosala ba descente na ye tozomona déjà wana kisenso. Merci na régie na ndebo pesi biso bilili ya kisenso tomoni mwana mboka Guilhem Mayala ye moko tomoni malamu ke na nzela o azali koleka eza pena basalite bosoto bosoto. Est-ce que ba disposition nini oyo mwana mboka Guilhem Mayala azui pona yango po erazo le kana to moni ke banzela eza malamu te to moni penza ba matiti partout donc kisenso to so mona yango eza vraiment kitoko te. Est-ce que azui likanti moko de tala to so mona déjà ozo mona na bilili bazo la kisabiso na régie tala makambo eza na kisenso donc moi bosoto eza partout. Est-ce que likanti moko par rapport na yango ezwa minante? Voilà pourquoi na yebisa kyo ke aleka kila tout un projet pour trouver solution na likambo ya nzela wana. Donc nzela wana ezali priorité ya révérend Guilhem Mayala pour koluka bongo ko trouver solution de sorte que bana qui se va trouver sourire jour nzela wana et que ça bongo asphalté ba ko ça ba caniveau mi panzi de sorte que mai ezala guider kino bisika o ebongi ezala guider. Donc c'est un peu ça. Comment on a déjà le lenge na moni bilili ya kisenso nazo mituna mituna. Est-ce que Kisenso bazalaka vraiment na ba député provincial? Oui, bazan ba député provincial o ba vota mais ba député ne bazali ba ko représenter bango réellement té. Voilà pourquoi ba condition nyo surtout wana ya mabe réuni et pesi bongo révérend Guilhem Mayala pifo ya ko postuler pour à trouver solution na bana ya Kisenso. Matondo mingi to sepeli même tout nezo matanga ebele. Comment on a déjà le lengia no lobi ba député ya Kisenso bazali. Est-ce que ba député wana ya liboso? Est-ce que ba kendaka na Kisenso ba mona réalité ya Kisenso na misu na bango to banda bazwa ebonga batikala kaka na daye baya quand même Kisenso te batikala makambo epesa ngai kanda ya bandeko. Ezo pesa ngai kanda komona nde na so mona Kisenso wana ezo sala bien te. Est-ce que ba député na ba yaka lisusu to batikala bango Kisenso? Mwana mboka député Moussana ezalaka ko voter ba loi ya malonga pe ko contrôler gouvernement na misala ali ko sala bisika député kendaka ko vérifier eye banaka soki ba député ba kendaka Kisenso be Kisenso ndenge eza bongote et la kisi était banda ba vota bango bayaka te. Voilà pourquoi Kisenso eza ndenge eza bongo. Siko mwana mboka soki na bina tuna motuna est-ce que nino ko pesa pour na bilan
il y a des députés provinciaux en fait bilan ni noko ikopé ça bango ou bien tozo ngaka na ba député à Kisensu. En tout cas, bilan est négatif généralement, hein, parce que dans mon bête, c'était quand mais dans le lingana évoqué que même le problème est dans Kisenso, ils appellent na Tchangou. Oui, kende liboso. Voilà, donc c'est la même chose que nous vivons aussi à Tchangou. Problème à Banzela, problème à insécurité Bakuluna partout, problème à maï, problème à courant. Oui, vous avez rappelé que vous avez candidat na Tchangou. Oui, candidat député national na Tchangou. OK. Alors Tchangou, ils ont même pas problème. Au moins qui sont les alliés enclavés bongo, banzelé les alliés. Aussi oyoka bis, ba opé la qui sense. Non. Est-ce que c'est oyoka ngo? Non. Oyoka ngo. Ça va bis à l'état. Exactement. De Transco et Kennedy sense. Non, exactement. Na monati. Parce que bazali négligé. Voilà pourquoi c'est le moment où on a allé profiter pour évoquer le problème. Il y a Tchangou. Tchangou est un problème. Il y a un zéla. Tu as une route moko principal, boulevard Lumumba. Vous savez ceux qui ont joué au retour à Nzela Moussous. Moi, je suis un député Moussala na ezali akotonga Nzela te. Député Moussala na ezali ya koloba na Assemblée nationale, to Assemblée provinciale, acha makelele. A proposé projet où il faut désenclaver qui c'est surtout pour désenclaver Tchangou. Par exemple, Tchangou a une route principale Kamoko et à Libongo boulevard Lumumba qui mène vers l'aéroport, vers Maluku, vers Bandundu. Donc, tozali na ba route secondaire mais jusque là ba pensaka na yango te pona ko achever yango te ko silisa yango. Tozali na tel que tozali na rail par exemple. Rail ya Massino ils comme ma train ya Massino ils qui na Sifoko et puis même batuti na gare centrale. Ezali na état moko détérioré, c'est-à-dire ya kobeba. Mais il faut ba député ya Tchangou bazala po baloba, ba tchama kele po ba réhabiliter rail wana po train ya Massino ezonga po soki train ya Massino ezongi au moins que batu babanoka bola misu ba na rail koza train ya tongo wana ke me ba on a centre ville ba misu ba kei na boulevard Lumumba parce que toutes ces personnes là direction à centre ville. Alors ceux qui raillent et zongi au moins que ba banoke kuna toza na kulumba e bandi banda kota si route si forko ti et ceux qui na bekatef mais projet na yango za ka ekende na centre ville ba député akoloba po ba allonger zela na ti na centre ville bazala raté. Tozali na pont moko na quartier 9 na quartier 8 pona ezali so basali pona bien bato bakyo bana bimi bakei ki se so baké matete baké lemba baké monga fula baké ngaliema mais batu ya koloba ba député ba alite toza problème ya route mokali ezali na état moko terrible ya kobeba route kimbuto emeneti na Kimanseke cimetière eza na état mo ya kosa ya kobeba côté maison communale Kimanseke ezaka liboso place comme antenne ya Seni na kenda moko wana je vous dis moto et renoncer le billet à proko moto a boy koko c'est-à-dire c'est le même problème similaire aux alliés na Kisenso des alliés na Tchangou toza na avenue Njoko et entrée Mikondo n'en parlons même pas impraticable je l'ai que na tina boum à côté à papa Kinzenga et ça na état moko terrible na kenda mo jour mo na kenda kuna mutuka donc so koti kuna mutuka bimi il faut que ndeko ta mutu makolo pour asala makolo c'est-à-dire on a les mêmes problèmes insécurité kuluna ba venir surtout ya Tchangou ya kobeba il faut bakosa ba makadam na Tchangou ba tcha baba ata ba kayas to moni na ba komina likolo na bumbu selemba ongiringiri limete lemba matete bali ko sala banzira bali ko tcha makadam pourquoi pas sala ngopé na Tchangou pourquoi pas sala ngopé na Kisenso voilà pourquoi nous sommes là pour dénoncer pour dire au peuple congolais que cette fois-ci, basa la confiance na batu oyo ba okende kuna pona ko représenter bango réellement. Ils ba député ba okende kuna te pona mabumu na bango moko. Tchangou cette année enga ki bénéficier ma bebele parce que premier vice-président ya Assemblée provinciale moi na Tchangou. Rapporteur voté Eli na Tchangou. Oh bien kaza moi na Tchangou te. Ozu ministre de finance azaki moi na Tchangou. Ozu ministre de transport tilelo moi na Tchangou. Ozu ministre ya énergie moi na Tchangou na temps ba kombote ozu questeur Assemblée provinciale moi na Tchangou mais Tchangou yebisanga projet nini oh basali na législature on a 5 ans oyo Tchangou bénéficier nango aucune action voilà pourquoi cette fois-ci basa la confiance na ba député oh basa la compétence donc ne kolobela bango ba yebi réellement rôle un député tout ça pourquoi pas tout un qui apparaît dans la politique dans leur propre intérêt dans ba commerçants qui viennent pour sécuriser
leurs produits et consorts avantages économiques na bango. Voilà pourquoi cette fois-ci bana kiseso bana changu ba fongola misu pona ko voter ba député oyo ba ko kuna ko représenter bango pour ba défendre bango réellement. Madono mingi ndeko tozolanda yo malamu bandeko pe bazana ndaku ba comprendre o nyonso zo expliquer alors balobi keba nelo moko ya mukolo moko parce que kolanda na nyonso o ezo sala ngai passe to moni invité na biso azo expliquer makambo nyonso ba stratégie nini ya kosala d'ailleurs pona ko résoudre ba problème auto okutana ngo ya embouteillage na tiango alors alobi elo moko alobi ba député o esenga ki baloba bazoloba te donc député akangi munoko alors on a otuna mutuna bandeko nini yango musala oyo ba député bazosala pour ceux qui bazoloba te o ezaki musana bango il faut baloba mais ba se décider baloba te alors pourquoi bazana kati ya ensemble bazosala nini bazodia kaka mbongo ya pamba ou bien il faut bango basa musala na bango donc eza pasi bandeko ko ka nyoso oyo ezo itana mnoko oyo ya makanisi ya invité na biso azotadisa biso eza pasi wana tozoko manasuka ya émission na biso déjà na réalisation bazosala biso signe tozong si maloba et pas ya invité na biso pona omeka ko résumer quand même nyoso otolobi awa bandeko obazana ndaku ba simba yango malamu et puis kobeta sete na oetali révérend balobi Guilhem Mayala maloba et pas inayo. Merci beaucoup mon mboka ya moto ezali ki émission ezali plus se focaliser na kiseso pona kolobela kiseso ezali vraiment na état moko critique couranté maïté Banzelate, Kuluna, donc insécurité, je crois que Makamunyo, ce n'est pas parce que Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azali n'a pas projet Madame Tepona Bana Kiseso. Non. Ce n'est pas parce que Premier ministre Ali n'a pas projet Madame Tepona Kiseso. Non. C'est-à-dire, ce n'est pas pour y avoir que député élu de Kiseso, député élu de Massina, d'Endjili, d'Engaliema, de Tchango, de Massimanimba, de Kwilu. C'est parce que l'État qui cause la partout, c'est-à-dire le chef de l'État qui cause la partout. Pour aïeba, ni metumisaka bana ya kipekiyumbu, ni metumisaka bana ya kipushi, ni metumisaka bana kiseso bana ya changu mobimba en général, ni metumisaka bango. Voilà pourquoi ba répartir ça. Parce que Congo est allé mounene 2 345 000 km², c'est-à-dire est allé mini continent. Alors ba conservateur de la bicyclette, voilà pourquoi bah, représentants, on appelle le vrai terme, il y a des députés, ce sont les représentants du peuple. Bah, représentants du peuple, wana, bangonde ba okena ba circonscription na bango baza eli batali ni ne tumisa batuna chang, ni tumisa na kiseso ba kei balobi yango na bémicycle na ba assemblée provinciale na assemblée nationale balobi yango ba tchela ngo makel ba proposer ba solution na ba projet. Si le projet convainc, il faut un argument pour convaincre les députés de voter pour le projet automatiquement décaisser mon gouvernement pour la action la circonscription alors et puis après étape il y a voter loi et l'équipe il faut ce qu'on contrôle. Deuxième rôle à député, d'abord voter des bonnes lois pour l'intérêt du peuple. Deuxièmement, contrôler l'action du gouvernement. Nous sommes bandaki ya kosala ko réhabiliter ya Masina. Bon comme na ngona te bobaki esala 6 mois. To comme na 4 mois. Bon ça déjà combien pourcentage ya Moussa Faye Bossal. C'est ça le rôle d'un député. Mais ba député biso ba lobaraté pourquoi? Parce que tous ba député misusu bazawana ba yali ko représenter ba intérêt ba paya ba libanais ba indien ba chinois. Ba pesa ba camion mobimba loso, camion mobimba ya tomate ya manzanza, camion mobimba ya ba polo ba kende ba kabola. Tant que tu vas voter pour la biloko wana pour ba kende kuna ba représenter bango basa ana pour na bentera ba libanais ba paye. Voilà pourquoi on dit ko benda mato ya bana mboka Congo mikolo. Cette fois-ci, nous tapons sur eloko, zo eloko wana lia mais ko voter était parce que 10 000 francs 5 000 francs pesa on les ambongo tika na ndaku na yo po balamba. Mais tant qu'on va voter, on peut payer 10 000 francs, 5 000 francs. C'est-à-dire, on dit que, dans ça, sous 5 ans de souffrance, il y a Molili. 5 ans, il y a Makolobana qui a un quartier. 5 ans, il y a Kuluna. Alors, nous devons arrêter avec ces histoires-là. Mbongo so ba pesio ezali mbongo mboka zwa lia ko voter ba bato ba idée lokwa ba oyo bato ba makanisi ba proposition motuyo ba yebi rôle réel ya un député. Voilà pourquoi la ligue attirer attention ba mboka nyonso tout ba kongomani bo fonga la mise cette fois-ci bo pesa chance na bato ba na makanisi ya malamu ba idée ya malamu ndeto omona Kongo yo kende liboso.
bandeko wana nde maloba na ya suka ndenge tokomona Congo ekende liboso soki tosali choix ya malamu ndeko na bino surtout bilenge nazo benda bino matoi ngai o nazo lobela bino naza pe elenge alors nini tolingi bato toyebi bango malamu namoni ba stratégie na bango ebandi déjà bakomi kokabela bambongo bazopesa bambongo banya so ndenge invita utikoloba zwa na yo mbongo wana y a pas un problème zwa mbongo tana libenga na yo lia mbongo na yo mais attention il faut to sala choix malam balobi te biloko ya mkolo moko eboma yo ebebisa 5 ans na yo attention to sali ba berere rebelle nani ngo akolaka te balobi kutu moto aliboma bamona abuzoba na eka mbala moko memi baleti alors biso to ba continuer te kokosa biso bandeko bana kisenso vraiment oeza ya bino message na kisenso tozaka kan balobi révérend Guilhem Mayala moto oyo azo représenter bino moto on a ba fond na yemoko asali ba effort ebele déjà na kisenso ate fondation sur place na kisenso asali lelo makam nyonso ebatami na kisenso ebima libanda alors bazami balete balobi Guilhem Mayala nde mutu oyo vraiment azana mawape bolingo na bino musali ya nzambe oyo ya ndenge te mais ya nzambe wasali la nzambe ya solo donc azawana pona bino balobi révérend Guilhem Mayala donc tobo sanate bana kisenso oyo za émission na bino bolanda yango na mkolo nyonso bozana problème bo dénoncer bo sala ba vidéo bo tindela biso tokolekisa yango pona souci ya kisenso bongonde ezali mukano ya révérend Guilhem Mayala pona kisenso etelema alors tokomi na suka émission na biso matondo mingi na bato nyonso oyo bazaki na biso elongo tomoni na sima ya kamera tozalaki na Christian Luleka tobosani te na régie tosimbamaki na mwana mboka balobi Christian Touré Mukendi nde azalaki na niveau ya régie tobosani te balobi émission oyo eza sponsorisé na Yemei balobi révérend Guilhem Mayala nde aza pardon nakoloba mokolo émission mkolo makambo révérend Guilhem Mayala bisika ozali mbote na yo pe tokomi na suka émission alelo ezaki oya bino mwana mboka James Bomeka nde azaki na présentation tokutani na sima kiseso totelema Fondation Marie Madeleine révérend pasteur Guilhem Mayala le parti politique ADC balengeli bongo mobangena